oza sérieuse pour oluka buzz pour vendre tes mèches ou comment? Et normal te no ye lo lobby lelo ka tout à l'heure ya dimanche yo penda fona ye la yo na ba propos na parce que yo za su mote ki ba su kité oza mutu ya rando oza muta ba buzz o muta ba polémique yo za ka mote ki ba su kité voilà. Si na ebiso kanga munoko na yo koleka na ba émission te quand tu ne sais pas t'exprimer babutuma za mwana no awazate yo kasi batu ba bango na nini ba bango na moteki basuki na wana koteka basuki na wana représenter ni na Congo na biso ou na Angola po batu ba banga yo pona nini po ozo entouré na batama boke yango batu ba banga yo oyibo loba te fanda nie comment na âge na yo aka koko bimso soko leki kana émission ba bêtise leki kana émission ba bêtise après mutu baka loba bato wana natanga mais autant oyebi ko s'exprimer te oyebi ko loba te kosala ba émission te obanga kinini obanga ki leke choza pembe na yo obanga ki ba projecteur caméraman ou ki cho fandelaki po ebi miso ba connerie na munoko na o. Ah, Mama Congo, na yembangu pona pekisa yo. Natali yo na TikTok, olobezo la Olga. Likamuni eleki. Ozoela Olga. Do Mama Congo, ozoya opopula Olga. Chikolo baboy. Yango na yembangu. Nalandi direct nongote live osali. Mais namoni bakati parti moko na TikTok. Bache Mama Congo azotake Olga. Yango na yembangu na pixel. Ponga na kati ya train natalaka mingi TikTok. So natali chaîne natalaka mokonzi chez mokonzi soki ebwaki eloko. Mais nakotala yo nakoki lobi na émission elekaki pa leketsu nanu mpe natali yango te. Leketsu natalaki mingi. Premièrement asalaka bémission bien. Deuxièmement aza ya biso. Troisièmement aza gentil bogard. Bon, Mama Congo. Fona memango au sérieux. Ozoka diani nazobengo no. Nazobengo Mama Congo. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Olga. Bon, to sola mwa muke. Olga gotute. Mama Congo. Yogo take Olga. Nalandi émission ngote me. Da parti ona yoki. Olga lobi bilobela. Nandimi te Olga fingi on émission wane. Atano natali yango te nandimi te. Ataku tsoka finga kiyo. Nandimi to boya. Fotala nanu ko, Mama Congo. Yeba yo oza olobagwana combattant, résistant, activiste. Tala ba casquette oza na. Na lobite ke o gros populate non, ko popula. O gros popula no. Rando osalaka déjà.
me nazotala yo na Olga ozomona yango te senga ta conseil na mwana na yo senga ta conseil ko na mwana na yo ata mama no poso na bi bakamarade okoloba o wana confiance te me mwana no wana confiance ne aza mpe mwana mobali lakisa ye ndenge oyebi Olga lakisa ye makambo bosala elongo na Olga sikoyo lakisa ye émission oyo Olga asali na leketsu nsima nango yebisa ye ide oyo ningo osala nandimi te awayebi osala yango ata makambo mosusu mpe soki apekisaka yo problème eza te me oyo soki apekisi yo ya na ntina no oyebi ko soki apartir ya makambo elekaki awa ya bamaroc ya belgique ya bacomissaria soki yo ozalaki te eza autrement mozalaki main dans la main na Olga oza mpe na makambo olobaki mpo na Olga sikoyo tala yo moko oya kopupula Olga nayebi te so ozomona ngo ndenge nini motu oyo oadimire motu oyo omoni ke ye aza le sel oyo akokosilisa makambo bato tu bameka kosilisa bakoka te ye akoka sikoyo yo ozoya kopupula ye sikoyo kopupule okoloba ni makambo nini po parti ya makambo olobi deja ekemai ekemai parce que soyebisa biso deja soloba modèle ozwaka Olga solakisa biso Olga so akokosala nini so pia na résultat ndenge Olga azali oloba même tosakanaka na bato mosusu surtout oloba na la baronne me na Olga te sikoyo yo Olga mabe nini asali yo oyo yo okoyela ye nga nazotuna nazokotela Olga te me nazoyebisa yo nde otika koya te donc nazosunga yo mwa moke yango nazobengo mama Kongo mpo nayebi kombo wana olingaka ezala ya yo te me nabengi yo kaka yango alors so naobengo na kombo olingaka kanisa malamu tout d'abord tosala siko oye otake Olga en tout cas mama Kongo tiata kombo mosusu yo mo mipesako na rando tia kombo ya mama Kongo combattante to activiste nsima nango nsima nango zwa kombo mosusu osala ya randonnette mpo ozoyela Olga en tout cas wabike ntango nayoki yango lokola nazomona bisika ozoloba te nazwaka mongongo na TikTok batie foto na yo na ya Olga nazokanisa moto aimite voix na yo meme ndenge naosala émission boye nazondima te yo moto ozoyela Olga
tala nandimi te na basemeki ya oliga bakopekisa oliga bavanda bango kalme baokipe rie mpo makambo to kosala ebanda obeta yo moko donc yo soki oye opupoli oliga oliga azongisi te akosoli te bafamile mpe baokipe na bango mpe te basemeki ne mpe baokipe te motu moko ta okipe yo mpo maloba oyo nyonso koloba obimisa ya ndenge nini ekobeta kaka yo donc eza neti tozomibeta ndenge natala kaka na tv so bakretien mboka nini yango babetaka bafimbu na mokongo bango moko omona bazokizoki tala makila donc ndenge yo kosala donc ntango ozoya opupulaka oliga ozopupula yo moko mpo nazomona makambo oyo koloba te okitisa oliga nazomona makambo oyo koloba te osambwisa oliga mpo oyo loba mpona oliga eleki minene mpo niveau oloba oyo oliga azali eleki buro monene ya kosakana te baenergie obimisa mpo ozokonteke oliga asa na mopanzi na yo antuka nayebi eloko koya kofinga ye te to akoloba na ye te yango mpa na nga mama Congo conseil ya bien tika donc yango nasali live rapide ekota avant yo ya soki mpe ozosalaki wana antuka omibeti yo moko nayebi te yango makambo nini mpenza alobi afingi yo ata kuta afingi yo fo beta kara mpo makambo osala kozala na nsima ya oliga na deuxième rande oyo atuka ata kutu oliga afingi yo 2 heures d'etat na émission yo fo vanda kaka nie oloba eloko moko te tala bato mosusu bozala na bango na ekiri bazopupula oti movandi nini eti siko bawana bazofinga yo movandi nini me oliga nandimi te afingi yo nandimi te nayebi mpe makambo yango alobi te oyo yo ozoyela ye ata ntango koya to soki so oyaki nayebi makambo oyo olobi te to nayebi makambo oyo koloba te me elobeli kaka ya moke oyo elakisi deja ozoya kopupula mpo maloba kaka ya moke olobi opupoli deja oliga alors maloba yango ya moke en réalité ebeti kaka yo moko ngai o mpenza makisosile antuka tondimisaka bino Karine na makasi te mpo ata tolobi bondima Karine te na mitema na bino ntango kovanda olobi te Karine wana azala moto mosusu ndenge oza wana siko mama Congo ntango ozoprepare opupula oliga ozomona Karine deja bien sûr omonaki chaque jour omoni tout d'abord oliga babengaki yo te oliga bengaki yo te nayebi te soki ozwa kopupula to ozwa koloba makambo moko ya secret nayebi te
ou bien ta mosusu oya kokosa biso to so ko bimisa ba secret moko. Ah, soko ko bimisa ba secret bimisi kaka ngara sali. Nga pourvu que on a sali les émissions normales na popoli yo te, na popoli pe oliga te, na koteli pe oliga te, na ende ko prevenir yo mama Congo tika. Eloko eleki tika ezali vanda nie. Et c'est tout d'abord aux ala ba sujet belé aux osala. Na TikTok pe ozomata. Na TikTok oza na équilibre bien. Ndeka ozaka na YouTube, ndenge moza na TikTok. Car na TikTok, bazo futo te mais bon. Osala vrai boulot kuna. Ozape na bafana. Ozape na bato ebele balandaka yo. Ozape na bato bamataka. Alors, c'est que pourquoi kwa okotsa oliga. Soko zala te na makambo eleka. Soko yepo na koloba pona oliga. Na ko comprendre. Neti collègue na yo, Gisèle, oya Belgique. Soko yepo koloba pona oliga. Na ko comprendre kwa zala te. Bon, nenga na mone azala te na makambo wana. Mais yo ozala neti lieutenant Olga général yo lieutenant na ye. Seko yo lieutenant oya koloba na général. Ah, boy tam super solo bakia. Nage lukanan soko lobaki te tika. Soko lobaki tika nage tala na buka na koseka. Ezaka bongo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.